yeloko nyoso yo motu yazali na ngo besoin matériel mbongo chance yazali na facilité ti alors yako pesa motu yango mende yazali na second na ye yazali nani ya Archange Gabriel domicile na ye d'abord Sandalford domicile na ye Béalé provenance c'est comme balobi il gouverneur yakin afana wapi nakin peut-être lore balobi bourgmestre ya Selembao yafanda wapi njili wana zali ba domicile voilà. Gabriel Azali général adjoint baponi pour na 2020 adjoint mais domicile na ye yazalaka na monde angélique oyo babenga ngo Iezod qui veut dire simplement les fondements. Iezod wana monde wana jeraka nini Iezod ezali monde ya banjo yo bazali ba messager les malak les messagers alors les messagers parce que nzambe so qui alingi ya pesa message na mutu na civilisation na peuple ako utiliser bato yo bazali destiné na ba message donc banjo yo bale zali kaka bataillon ya ba messager c'est comme SMS donc bango bazali kaka batu ya ba SMS vi yazali comme téléphone ezali na ba appel ezali na ba WhatsApp ezali pe na ba SMS bango siko bazali kaka ka dédié na ba message alors bango batu batindaka bango ba 4 heures pour na ba révéler ba vision ba 5 heures bali prophétie Gabriel abimela ki Mahomet pour na pesa ye prophétie ya religion na ye Gabriel abimela ki Bouddha pona ya pesa ye prophétie na ye Gabriel abimela ki donc kaka le même Gabriel motu ya pesa ka balé mais aller sage pourquoi parce que monde na bango yezali simplement monde ya ba messager Gabriel azali chef ya ba ange messager ozana posa odefa mbongo ti ozela taxe na yo ebima et puis ozongisa ofuta mbongo wana benga biso mais déjà à partir le premier est comme déjà actif bana États-Unis bana Dallas bana partout dans le monde ba professionnel na masolo à taxe après 14 ans d'expérience ba yeli susu na ndenge ya mukiti olingi osala taxe na yo na ndenge ki bavimisa lo bord ki ARS alandela te na ndenge ki ba escroquer te na ndenge te ba mela yo te pro taxe ba ye taxe 2020 et mwana mama ko buka na te ba kosa lo taxe na ndenge e longo bani ozana na Dallas sur place ou na bureau ozana état mususu otindi ba dossier na eux ba saleli yo Protax ayema be yaboye et salemananu te balobi à partir du mois de janvier au bengi bango oyiba sololi ba peso $6,000 en avance avant que ça la même taxe avant que W tout na yo et comment Protax Toyoki 2020 consommons congolais. Si vous cherchez un bureau de taxes fiable pour vos déclarations de taxes, contactez-nous au 888 451 68 89. Si vous n'êtes pas au Texas, vous êtes dans n'importe quel autre état, envoyez-nous vos informations par email ou sur WhatsApp. Les informations seront affichées. Merci, Rudy Mutombo. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi
plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Meshulu Atlantic Shipping, Yaboye, Bazuwapi. Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester branchés sur Congo Promo Télévision. Sur cette émission Excellence présentée par Scotty Kabalou, la justice de la presse. Avant de tout commencer, je profite de souhaiter une très bonne année à tous les abonnés, mais aussi à tous les gens qui aiment cette émission Excellence. Et cette émission qui est réalisée par Christian Bouyi, mais aussi coordonnée Mahambotouche, le boss à Congo Promo Télévision. Là, je vois directement le boss Raph Nguinou, sans oublier aussi Messier Jeff Djadilité Tadon de Dieu. Donc c'est lui qui sponsorise officiellement cette émission, mais aussi tout ce qui se passe dans cette chaîne Congo Promo Télévision. Une fois encore, au début de cette année, nous voulons vraiment instruire parce que c'est notre devoir de vous informer, de former et pourquoi pas aussi de fois divertir. Mais aujourd'hui, nous allons réussir mettre Avatar parce que vous savez que déjà c'est pas une première fois dans cette émission, donc il est déjà habitué. Mais avec lui tellement c'est un début de l'année, Torosso là vraiment. Merci aussi à Freddy Lunga depuis Paris, sans oublier Priska Mangangu, donc on est ensemble. Maître, bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci, pareillement. Bonne année, Nabalandinios. Et voilà quand on a annoncé déjà que les a depuis année donc tout soit directif des conseils n'a de Robin en ndengeni na bato tout bala en Arabie. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à répondre à la question d'Abisso? Merci Naza, prêt à répondre parce que oser 4-6 yelobi ils m'ont pas préparé par manque à connaissance. Donc connaissance yango wanande de base yako yebanzambe. Une première question déjà, est-ce que maître il y a des anges ou des démons au Bajira Abane parce que tu es qu'il l'année et encore au début toi non on a la début année. Est-ce qu'ils ont un ange bi démon va gérer les moutouané et ça pourtant aïe ou bien azala conscient ou bien inconscient. Est-ce que ça s'est fait d'abord? Merci beaucoup. Premièrement, Sengeli nazwa exemple à grand maître Moko na Égypte comme il y a les aki Hermès Trismégiste yaloba kibwe nyonso yo ezali likolo eza neti oyo eza na se nyonso oyo eza na se eza neti ezali na likolo. Donc organisation nyonso oyo ezalaka na ba le monde ya ba humain da ba société ezali aussi na ba monde spirituel. Mêmement na chaque année na ba pays nyonso bazaka na ba budget oyo ba votaka. Na chaque année bazaka na moi planning moko boye gouvernement yezaka nango. Bo alors plan moko boye keno anoto sa boye to sa boye. Mêmement motu nyonso azaka na programme na ya journée keno lobby na ko sala boye na ko sala boye. Mêmement aussi na monde à esprit bazaka bien organisé. Une année Zali na 365 soit 366 jours. Alors nini yele kaka le 25 décembre parce que Jésus a botama na ye le 25 mai. That's one is alaka d'abord that's moko ko symbolique parce que that's one is alaka normalement il y a vénération ya moi. Vénération ya soleil mais soleil yo physique te. Soleil moko spirituel o de là il y a soleil au physique et zali na monde moko angélique ba bengengo tifret wana zali monzo yo et zali na symbole nango moi mais de tous les grands maîtres oyo bayaka na ba religion oyo bayaka pona ko sauver batou tous les avatars ezali seulement ba messager ba utaka kuna na soleil. Alors comme on peut mettre avatar non symbolique alors oui mais avatar veut dire seulement messager. Tous les grands alors avatar
ya vamba ya na monde bautaka na monde wana ya angélique babinga ngo tiferet sikoyo date wana ya li 25 ezalaka seulement pona ko symboliser que non Christ azali symbole neni soleil central parce que Christ ezali Jésus te mais Christ ezali yeta ya corps ezalaka na kati ya biso nyonso soki moto alamusi yango akomi Christ Jésus tango alamusi parti wana divin akomi Jésus Christ. Alors chaque les 25 soit les aller dans l'intérieur parce que y variaka et ça la na congrès ya ba ange congrès ba ange nyonso basanganaka pona ko aller pona ange nini ya ane ya ko gérer planète Terre parce que qui alors les ali na ba planète sebele nyonso les ali na ba calendrier mon côté ba calendrier zali différent parce que ba planète nyonso zali habité. Alors y élection y a les 25 et ça le marakaka pona ba ange ba ko gérer ane oyo tokubanda Jessica par rapport à numérologie na bango. Alors na le réunion wana ya vananu ba voter ange ba bengaka ba ange gardien ya ba humain nyonso parce que chaque mutu azaka na 4 anges. Ange physique, ange astral, ange mental na archange médiateur. Et non comme morote koki koyela yo sans que yo o yeba ni liwa ni maladie. D'ailleurs la Bible bakomi que non l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les délivrer. Pe côté moko na Éxode 15 tope 22 balobi que non voici j'envoie un ange devant toi pour te garder parce que ba ange ba le conseil akabiso soki mabelingi yeye la yo akoya apesi yo peut-être y a inspiration biswana komatate oko sutuka ya accéder dai salimaki yo lingi yo le sala mutu mabe ange ya conscience ya lobina yo tika yo sali kaka peut-être o lingaki yo ale zo grâce moko lobi mais comme yo zali koyoka ange na yo te ya le kwa les sciences ozali kaka kwa le salamabe bange wana bakomaka ba contradicteur na biso yepa ya nzambe pona grâce na biso esala ya apparition te ya quand j'ai médiateur ce que sambeli ezali na ange yo akomata na prière na yo mais ce qui vient ezali pureté ange wana yako comme faible tout mon yango Daniel a prié sima ya 21 jours archange Gabriel a yé dialobi Daniel premier jour au sambelaki nzambe déjà ya répondaki mais démon ya territoire oyo perse moto a bloqué ngame heureusement Michael moto côté lingai bitumba sima ya 21 jours c'est-à-dire chaque millier chaque commune chaque quartier chaque famille, chaque ndaku, chaque individu, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque semaine, ils ont un esprit supérieur et c'est un dirigeant. Parce que le monde est allé tellement organisé. Si le 25 bafanda na réunion pour na ba ange ni ya ko fanda. Mais même le 25 topé les 31 na monde satanique pe basala rappel congrès na bango congrès ya ba démon ba benga kango sabat des sorciers mais nazo lobelana no ba ange simanango na koloba nini yelekaka na sabat des sorciers. Alors tango yo réunion ya ba ange dieko sala mabako sala diagnostic ya batu nyoso esengeli ba vivre ba grâce peut-être na 2020 babino ya ne passé quand même ba malamu na ye mati boy comme ba malamu na ye mati esengeli ya vivre ba grâce bote ye akoma ki motema mabe teti esengeli ye ya donc pona ya se corriger esengeli azwa maladie boy esengeli problème boye
yabwe esengeli akwe yanasi esengeli alors débat yekozala wana. Je peux comprendre que nyons to vivra au courant de la vie ya déjà déterminé programmé na 50% mais okoki pe ko influencer ango na 50% parce que motu azalaka na destin na ye 50% ezalaka classé déjà mais 50% okoki ko influencer yango. Alors ceux qui bazui ba décision d'abord nanu na ba individu yako vivre bwesi manango bako pour nasko nani yako zala chef ya projet yo nyonso pendant année oyo tozo banda. Alors yebaka batu peut-être bakoki wali poser makambo ayebi yango wapi bongo ye alors na renyango azaraki alors na badon et zali na voyance na polyvoyance. Voyance ezani voyance c'est là ici nazali komona kaka makambo ezali na monde spirituel akoki komona avenir na yo nakoki komona makambo boye wana ezali kaka voyance veut dire nini troisième œil biso nyoso tozaka nango soki efungwami nakomi komona tope nakomi ko ale zwa ba flash tope nakomi ko ale les sentir tope nakomi ko ale yoka makambo moko spirituel. Mais polyvoyance ezani polyvoyance ezali capacité ya komona réunion oyo yezo le kanalola réunion oyo yezo le kanali felo réunion oyo yezo leka na ba monde spirituel. La Bible dit ezalaki na période moko soki Ezekiel soki nani na bosani alors nzambe yazo sala réunion na ba ange ya lobi esengeli na tina ange moko pona akosa ba prophète na bazali banani ba prophète nzambe nzambe lingi ya titinda ange pona akosa ba prophète pona banini prophétie na bango bima ya lokuta. Alors ba prophète wana bazaki kaka na voyance mais Ezekiel soit prophète wana amoni réunion secret ya nzambe comment alingi ya tinda ange ya kosa ba prophète veut dire que ye ange wana ako kosa yete veut dire capacité ya komona makambo ezali koleka na monde ba ange to pe ezali koleka na monde ba démon babenga kango polyvoyance. Mais capacité ya komona kaka makambo ezali spirituel normal babenga kango voyance. Alors ngai des fois na kivaka polyvoyance yangwana biloko misusu pona o donc o cadrango peut-être ba comment na livre boy ezali difficile. Alors nini yekoleka na réunion wana alors balé ça là qui vote c'est bafotaki 4 personnalités. Voilà. Première archange général ya anemobimba donc oyo ako ordonné ne makamunyoso yekoleka na 2020 ebimaki archange Sandalphon. Ya archange Sandalphon pour quelle année? 2020 pour année oyo. Voilà. Parce que déjà résultat ba élection yebimaki yangwana bit ya ba enseignement ngai ezaka comme bino ba journaliste boye bozui enseignement bosali kamwa oza na posa odefa mwa mbongo ti ozela taxe na yo ebima et puis ozongisa ofuta mbongo wana benga biso mais déjà à partir le premier ekomi déjà actif. Bana États-Unis, bana Dallas, bana partout dans le monde, bas professionnel na masolo à taxe après 14 ans d'expérience, ba yeli susu na ndenge ya mukiti. Olingi osala taxe na yo na ndenge ki ba vimisalo bord ki ARS alandela te na ndenge ki ba escroquer te na ndenge te ba mela yo te pro taxe ba ye taxe 2020. Et moi na mama ko bukana te bakosa elo taxe na ndenge e longo bani ozana na Dallas sur place oyo na bureau ozana état mosusu otindi ba dossier na yo basaleli yo pro taxe aye mabe ya boye et salema nanu te balobi à partir du mois de janvier au bengi bango oyiba sololi ba pêche $6,000 en avance avant que ça la même taxe avant que W tout na yo et comment
Protax Toyoki. 2020, consommons congolais. Si vous cherchez un bureau de taxes fiable pour vos déclarations de taxes, contactez-nous au 888 451 68 89. Si vous n'êtes pas au Texas, vous êtes dans n'importe quel autre état, envoyez-nous vos informations par email ou sur WhatsApp. Les informations seront affichées. Merci, Rudy Mutombo. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Un reportage moko yata yastral na ba monde spirituel oye babandi pe ba filmer tala na monde boye makambo ba mi boye parce que tout est possible et zali na ba enseignement yokoki ko ali kende na monde spirituel na koroyo babinga kango yeta ya jeunesse nzoto yo limwe o se retrouver na téléphone na yo mende kona yeko salate na monde parallèle. Voilà. Wana d'abord na kangi parenthèse. Alors, archange général ya année comme on est archange Sandalphon. Alors, Sandalphon normalement avant même azala voter Sandalphon yende motu ya jiraka planète Terre parce que planète Terre est ça dit, a plusieurs dimensions. 9 dimensions na Samabele, 7 dimensions na Mopepe, 14 dimensions na Mai, 18 dimensions na Moto, puis alors na ba dimension yebele parallèle yo ba vie ezali, ba monde ezali, batu bazali, tozaka kaka biso moko yo te to fanda kanali kolo ya mabele. Au-delà na si amabele population moko pe bafanda kakuna babengaka bango ba intraterrestre bazali très évolué ke biso tu sais bato misusu balandaka ngai bakoyiko benganga fou mais soki mutu ya mayele ya fandi na kati ya bato yo bayebi te makambo yo yazali kwa lelo bako benge fou mais un jour tango bako ko aller prendre comme que non yazali na raison alors quel que soit mutu josola nangai biloko ndazoloba yo monyango folie yo kanana peut-être un jour peut-être 100 ans après 50 ans et après bato bako pesa ngai raison alors kuna yazali na ba population yo bazali très évoluée intraterrestre bazala na planète Terre, il y a biso un jour et ça la émission kaka et concernant l'origine ya Mutu. Comment Mutu ya koba lelo boye puis alors nino yo yebata marana ba monde wana comment alors to ko les visiter ba les populations yo bazala ka peut-être na ba se faire misusu kaka na kati mabele. Alors Sandalphon Mutu d'abord azala qui gérant ya batu nyoso bazaka na planète Terre mais batiye pona gérer année 2020 d'abord ye musala na yezalaka nini matérialisation yeloko nyonso yo motu yazali nango besoin matériel mbongo chance yazali na facilité ti alors yako pesa motu yango mende yazali na second na ye yazali nani ya archange Gabriel domicile na ye d'abord Sandalphon domicile na ye
les provenance. C'est comme balobi il gouverneur yakin. Afin d'awapi nakin. Peut-être leur balobi bourgmestre ya Selembao. Afin d'awapi Gilles. Wana zali ba domicile. Voilà. Gabriel Azali général adjoint baponi pour na 2020 adjoint. Mais domicile na yen yazalaka na monde angélique oyo babenga ngo Iezod qui veut dire simplement les fondements. Iezod wana monde wana jeraka nini? Iezod ezali monde ya banjo oyo bazali ba messager. Les malak les messagers. Alors les messagers parce que Nzambe ceux qui alingi appellent sa message na mutu na civilisation na peuple ako utiliser bato yo bazali destiné na ba message donc banjo yo bale zali kaka bataillon ya ba messager. C'est comme SMS donc bango bazali kaka batu ya ba SMS vi yazali comme téléphone ezali na ba appel ezali na ba WhatsApp ezali pe na ba SMS bango siko bazali kaka ka dédié na ba message. Alors bango batu batindaka bango ba 4 heures pour na ba révéler ba vision ba 5 heures bali prophétie Gabriel abimela ki Mahomet pour na pesa ye prophétie ya religion na ye Gabriel abimela ki Bouddha pona ya pesa yi prophétie na ye Gabriel ya bimelaki donc kaka le même Gabriel motu ya pesa ka balé mais yale sage. Pourquoi? Parce que monde na bango yezali simplement monde ya ba messager. Gabriel azali chef ya ba ange messager. Alors ba tieye pona yazala général adjoint ya 2020. À part wana pour ba sentence parce que ceux qui balingi ba les punir balingi ba récompenser et sengeli justicier mon kwazana par là tozui grâce ba voter à Archange Mwanda Congo peut-être you can africain mais comment you can nini donc nako y arriver Mwanda Congo. Alors Mwanda Congo yazali Archange moko ya fandaka na moi mende na ba religion misusu bakoki babengi Michael mais le même Archange Mwanda Congo mutu yatangisa ba mystique belé période ya Égypte yende mutu yatangisaka même makambo avant kimbango na ba Égypte tout parce que Mwanda Congo azalaki extraterrestre azali extraterrestre afandaka na moi tango yo bayaki pona ko ali civiliser bali planètes plusieurs anges toleur extraterrestre parce que ange égal à kaka extraterrestre bayaki na ba territoire yebele mais na territoire ya Afrique parce que Afrique est surtout kaki na Maroc te Afrique kendaki tina Asie Afrique kotaki tina Chine Afrique kotaki tina Amérique donc Afrique ezaki tellement vaste alors mais période wana pe ezalaki na continent moko babenga ngo continent Atlantide na Lemurie ezalaki ba continent moko ezalaki développé habité bato mayele bazalaki bato yo bazalaki wana bazalaki ba géant mais bazalaki encadré grâce ya ba scientifique parce que ba extraterrestre wana bazali ba scientifique ba ange bazali ba scientifique et extraterrestre veut dire ange extra veut dire hors la terre et là on nyonso ezali libanda terre eza extraterrestre alors tango bali yaki pona ba civiliser biso basala étude ya planète terre alors groupe ya Archange Mwanda Congo babengi bango balara nanyo bena Congo bayaki ki ba kwe yaki wana centre ya Afrique parce que ba mona ki ba or ba niaba ba les minéraux yebele awa sikoyo chaque pierre
ezaka na pouvoir nango diamant cuivre tout sikoyo tout wana ba monaki que na Afrique wanda centrale biloko ane ezalaki ebele par là ba pesaka kombo ya Congo et bandaki ko réunir nire Centrafrique nyonso ezalaki comme domaine na bango ya exploitation ya étude Congo. Donc oyo yelaki si simplement peuple dédié. Donc libota ya nzambe nazalia koloba na ba Congo te nazoloba Congo y'avait que cas comme civilisation ya ba extraterrestre ba yakina extraterrestre wana mwanda Congo mwanda qui veut dire seulement ma divinité Congo peuple dédié. Alors la même chose Israël wana toyo kaka Israël et zalaki nde na Afrique parce que peuple wana nde bazalaki ba peuple de yali. Alors comme on a Israël et butina trois leur kombo ya banzambe ya ba etc terrestre yo bazalaki na époque wana na Afrique Israël IS et butina etc terrestre to bengi na kombo ya Isis Ra et butina divinité moko kombo na e Ra azalaki pe na Égypte azalaki pe moko ya ba etc terrestre yo bayaki ensemble na ba Osiris na ba mwanda Congo Israël El Elohim ezali aussi si alors le moko ya ba etc terrestre yo bayaki na époque wana pona ko aller étudier territoire wana ya Afrique Kamit pe territoire na bango ya Congo wana. Alors tango yo ba yaki ba recherche na bango alors balakisa ki ba koko na biso comment kwale sala ba vaisseau na ba avion période wana technologie na bango ya biso ya lelo ekomi nanu te. Cette période où on a fait de comprendre. Et si là, ça continue bien pour de bango. Monde ça la boue. Et ça là comme ngomba. Et mataki après shitaki. Après. Donc de mataki si malongo to kwei siko to gomi koluka ko matalisusu. Yangwana Salomo dira oyo ezali déjà ezalaka. Oyo yekozala déjà pe et zalaka parce que monde est cycle to ali mataki to quoi to ni to zoluka la technologie à l'élo et c'est salama déjà et salama ya lelo yazali rien par rapport à oyo ya le salama voilà. Par exemple période wana babandaki ko le c'est ça là-bas à peine là-bas téléphone carburant ya les c'est là qui était bazaki na ba technologie moko super sophistiquée pyramide ezalaki ba cimetière ya nene logo la pyramide ça sert à rien pyramide ezalaki ba laboratoire ezalaki ba mini maison moko ya ba scientifique ya ba etc intéresse wana mais babanaki ko étudier cosmos l'univers période wana physique na bango babandaki kosalela babenga ngo physique quantique mais biso lelo physique na biso nanu to aller développer partie quantique te physique quantique eza na base nango énergie baselaka énergie libre comment alors énergie évoluaka comment alors na koki na komisi micro oyo invisible grâce ya ba micro. Donc nanotechnologie monteur na komi si ango taille à fourmi monteur à voiture mais taille à fourmi monteur ezali na voiture mende moto ya koyeba te alors période zeki na ba technologie bien alors mwanda Congo moto yazaki chef ya expédition destinée pour na Congo dia totila voilà oyo yazaki comme biswa na santé si manango vote bimaki encore bâtir nani Gaïa la mère Gaïa
comme régénératrice yaba destin. Nasser Mabele gezaka na mwasi moko babengi Gaïa yende moto alors ya protéger biso pe biso nyoso ba humain na banzete na banyama tozali banana ye. Alors ezali na ba rituel secret oyo moto ya koki kwali sala pendant 33 jours ya année ya 2020 pona ba anjwana ba votaki ba sala ke année oyo yozala année na ye ya ba miracle na ya ba grâce. Mais toke sikoyo na gauche na ebite soki to sotango bona na c'est prochainement bandeki pe basaka ya élection na bango na émission koya. Mais question de pertinence elingai tango tangi gouvernement esalami na tangi ya ba moite ezali vraiment vaste wala otangi za Noël chaque année ezali na ange nango na démon nango voilà siko zinto yeba Otangeli biso ba gouvernement, on a une partie d'abord Otangi et Salami. Est-ce que tu vois Bappé n'engo monaye gouvernement Salami? Est-ce que moni peut ma gouvernement et gros ça la peut-être n'amboka au Congo? Bien sûr. Cette vision. Bien sûr, alors biloko ezalaka yebele mende alors na porte ya ba mystère ba koma des fois oyo yokomona na kati kobimisango libanda te parce que des risques que bata bate ale ti bakoba aventurer mbala moko malédiction ye côté lié na vie comment ça bon parce que yazali ba sacré alors ba sacré ba expose kango nyonso te oui grâce na bango na réunion wana yazali na ba décision zwamaka pour na chaque pays yazali na ba décision yo Yezo Amaka pona Congo parce que zali parmi ba pays pe alors pona monde ezali vraiment na ba décision pe wana pe ngiratarate et zali grâce nango moto Nostradamus donc voyant moko abandaki ko c'est ça la baninyo yo prophétie planétaire que telle année et kozala na ba événement boy ngape na sala alors yango alors avant mais pour alors na les subir ba critique belete yango na préféra qui na garder ba décision des fois ya mabe na ya malamo yo yekoki ko salema. Mais quand même tu l'as dit que si nous tu as contredire yo aux en malédiction donc yo mambozolo ba c'est une évangile sans contradiction. Donc contredire na sens parce que belé ba contre ba na contradiction ba on a besoin que ba débat contradictoire le problème te mengande na lobby ngeloko yo ba le contredire kamaka c'était ba benga kango oracle c'est comme na les voyager na monde aba esprit et ba lobby Jean-Pierre soki yo bimi libanda yoko kufa na ye na lobby peut-être na mwana papa rien yoko yelo que zate tout mbala moko na minute oyo ngai nazali ko sala débat na sujet oyo ezali déjà scellé olingo lingate de koko ki sama alors ba grands essais priwana ba ko ikwali les forcer makambango et ça peut-être avant temps pour na ba et prouver que non bako sakate ya wana des fois na yevitaka kwa le bimisa biloko ebele banda kwa le sala ba émission déjà na komi na ba 880 émissions mende nanu na loba eloko te. Oui, je pense que vous développez vraiment ma question, ma réponse parce que n'a habité photo dans ce questionnaire nangai mais je vais avoir une précision sur ma question Morobo et quand les gens ont su que j'allais vous rencontrer dans cette émission, ma question pour tout essayer un peu à reposer. Comment alors une personne peut être au courant que son étoile est utilisée par d'autres? Merci. Premièrement, essayez d'abord motu yayeba que non avant asala na mondo yo azala déjà. Motu sengeli yayeba que non yazali na
harmonie, synchronisation avec macrocosme. Macro qui veut dire grand, cosmos qui veut dire univers. Motu azali considéré comme microcosme, micro qui veut dire petit, cosmos qui veut dire univers. Nyonso ezali na grand univers, ezape na petit univers. Veut dire soki na grand univers tozakana ba signe ya zodiaque, ba étoile, ba sanza, ba lemoi na petit univers pe azala pe na ba biloko wana tout soki planète terre ezali na champ magnétique moto pe azaka pe na champ magnétique rôle nango ezaka nini champ magnétique ye protégeaka d'abord corps nango supposons champ magnétique à planète terre soki libanga moko ya munene linge ya pone koyana a planète terre des fois deviaka plusieurs bamabange deviaka mais nini devia sakango ezali énergie champ magnétique wane jouaka rôle ya protection et jouaka rôle ya communication interdimensionnelle et jouaka rôle yosi ya yeta ya planète wana alors na kati ya nzoto mutu azali pe na champ magnétique parce que oza univers oza na moi na kati na yo moi yangwana dibumu babengango plexus solaire sanza yangwana sexe chaque eloko ezali na monde na ngai yo nazali libanda na yo naza na kati na yo alors tout eza na kati na sko tout wana chaque corps ezaka na champ magnétique nango donc vibration moko e protéger kango chaque cellule mutu yazaka na plus de 500 000 voire même milliards ya ba cellules na corps alors chaque cellule yezalaka na champ magnétique nango ya protection siko plusieurs champs magnétiques esangani et formé aura alors aura na yo mabe e koki ko pénétrer te soki aura ne vibrer te mabe ekoki ko kota na vie na yo te osambela te soki aura na yo e signaler yo te que problème ezali babenga kango ba code angélique du corps balobi connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers pe okokoma nzambe moto esengeli ayeba comment corps na ye e fonctionnaka supposons tofandi boye mbala moko yo sentir basukia mutu etelemi et la question simplement corps moko étranger et yebanité eza nzambe to ya satan elingi kota na champ d'action na yo mais aura na yo et repousser ngo ye signaler wana ezali kaka simple exemple mais mutu yo ya yebite dès que ya yoki bongo ya fandi na peut-être dès que yo yoki bongo ezali na basino koki kwa ligne sala pona o bloquer l'énergie na yo supposons dès que yo allez continuer place moko ba force di mal ezali basuki ya mutu ye kotelema peut-être bazali kwa le bimisa yo eloko na nzoto chance na nzoto yo koki simplement parce que mutu azali machine mutu azali comme téléphone ba mutu azali belé partie mususu ya corps soki osimbi boye journée baby osimbi parti boye journée bongi mutami yebite ezali vraiment machine simple kaka signe ozu kaka pouce yo droite au côté sango be pack yo bloqué énergie il n'a besoin au nom de changu mwana njili oyibi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye ba noti na koli mona 2004 il est en 2019 koli mo yate oyibi ke il eza la même passe agence eza moko on a déjà mwana njili na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens les commenter mbala moko papa ni za kule liseo donc c'est aussi une magasin JB service et ça kaka on est ça oh mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la kati ya Brazza bona batu baka
yenzila moko na bilo mamadi oui na yenzila mona biloko tokoma elobi toza a pona vino tosa musala pona vino anja munderite mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu muindo me makila mundele José Bayila yango moni jibe service mikolo ibatu bazo lubaka leka papa foireo mumida igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Kanda taba ikote sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe Icotey papa na Kerwan éternel kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icotey. 01 41 55 0000. Ntaba Icotey. Onyokwamaki, osufraki. Abus de confiance na famille, okokaki kotonganda côté. Eh oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec Dekes Construction, rêve na yo kotonganda ke kokisami. Yoka bien. Dekes Construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée na construction ya ba immeuble, bâtiment, maison, bandako ya ndenge nyonso, okoki kotonga ngo na Dekes Construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, Dekes Construction ezali spécialisé na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo, olingi pe kotonga ba immeuble quartier mobimba, eza spécialité ya Dekes Construction. Contactez biso sans serveur na Dekes Construction. Toujours na ba architecte, na ba ingénieur, on bazali très qualifié koleka pona kotongela yo ndako oyo ezali ekotikala immortel, inoubliable. Oh yes. Dekes Construction vous propose aussi ba service local, luminosité à ba bâtiment et éclairage public, installation de vidéos de surveillance, installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo bakoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes, olingi talo ya pété. Car Dekes Construction eza offrir ba prix moko très abordable opoki ko négocier yango futaka ndambo oyo sengoteur. Dekes Construction mwana Congo mboke bongi yaka Dekes Construction ayekopesa yo opportunité ya kobongisa avenir na yo, bokoko na yo, vieillesse na yo. Dekes Construction pambolama Kimbangu Jésus Satan te biloko misusu nzambe azaka na besoin te to ale sambela ye, azaka na besoin toyeba comment corps na biso ye fonctionnaka dès que na tieboye na bloqué nanu énergie, mais aura na biso pe ye tobokaka soki ba force du mal ba comprendre que non champ magnétique na yo za makasi moyen ba pénétrer yo ezate. C'est pourquoi ba kotia yo sikoyo na contact na ba mari de nuit na ba femme de nuit, parce que étoile na yo eza na liaison na sexe na yo. Avenir na yo ezali ko dépendre na gérance ya sexe na yo. Destin na yo, ba chance na yo na ba malédiction na yo ezali ko dépendre na qualité ya comment sexe na yo ezali gérer. Soki oyebi ko gérer sexe te, avenir no ye kozala floué. Et loko ya seconde ye ko bebisa vie mobimba, parce que code ya ba chance na biso, ba force du mal bakoki kotala yo, bamoni lobby na yo, bamoni avenir na yo grâce à date de naissance, et grâce à démarche, et grâce à combo, grâce à sanza, grâce à mai. Mais pour na ba changer likambo eza na vie na yo esengeli bazwa code oyo variaka sima ya 30 jours code echanzaka par là esengeli balisa yo batsa yo na contact na ba lave na ba scori na ba incube na ba succube. Ba incube na ba succube, donc ba mari de nuit na ba femme de nuit bazali gérer na démon oyo to bengi na kombo Lilith oyo yazali comme moi si
Satan. Simanango, bazali aussi na Asmode. Yasmode, ceux qui a continué na contact na mwana mwasi, mwana wana ya mwasi, ya chaque fois ya kozwa ka bamibali, ya kozalaka toujours dessus. Ba infection yeko silaka jamais. Mwale bali ya koki azana mbongo me pona ya kabela ye. Ya bimisi kaka mbongo boye. Mbalama wa ya manke mobile wana respect. Mobile bombi mbongo na poche. Parce que la même chose que mwale mbali ya moya zara na zua. Mobile ya butu ako empêché. Mobile moko asalo malamu te. Ya chaque fois mobile wana ya kolinga asalo malamu pona vie na yo. Mobile wana ya butu ya ko bebisa comportement na yo pona bénéficier na bakado wana te. La même chose pona mobile. Soki batia yo na contact na mwasi ya butu oyo yazali dirigeant na Lilith soit naema. Bako salake ya chaque fois. Peut-être bakoki balamusi faiblesse sexuelle na kati na yo. Peut-être hémorroïde moko si la jamais. Tope bakoki aussi ba baby si ba affaire na yo. Kop nyoso batu ba réussiraka. Et pas na yo et beba kakaka. Alors ceux qui fassent du mal, bandoki baningi ba baby sa vie no bien. Ba kotia ba mari de nuit, ba femme de nuit, ba ko lamusa yo pe pose ya ko se masturber. Komi se pelisa. Dès que ozali komi se pelisa, la même chose. Soko bimina mobali na moi, to mwasi na moi, suka keba pe zeme koki koya. Mibala butu pe na basi ya butu pe ba boti saka. Ba le botaka pe. Na le butu moko yoko kwa le. Bimisa 12 milliards ya bana demo. Bana wana demo oyo oale bilisi ba grâce ya masturbation. Tope. Grâce ya rapport na mwasi ya butu. Eza yonda butoza papa na bango. Esengeli ba lia. La même chose yoko bima pono lesa bana na yo na moi. Esengeli pe bana no ya butu balia. Bakolia nini? Bakolia énergie vitale. Énergie vitale eza nini? Ngezali matière moko spirituelle fluide et fandaka na âme na biso. Yango na mutu nge garantisaka ke no santé no ezala malamu. Yango na mutu nge salaka ke no avenir na yo zala bien. Soki bana wana bakomi kolia simalango vino ekomi kosala ba zigzag. Bana wana soki bandoki balingi bazwa bazo konkate bakozwa kaka mwana moko babi pesa biso papa na yo. Bakomi kozala na ba forme comme ba escargot mais mutu na yo. Nzoto ya ndimsi mais mutu na yo. Koto boye donc ndemo sana Satan a yebi bangote mais bazali ko vivre grâce na yo baza ba démon personnel ya yo ba ko détruire batu misusu te mais yo moko bongo pe batu ba se détruire. Alors ba force du mal bayaka des fois bongo pona basale là ba étoile ya destin ya batu grâce ya ba donc ya ko manipuler énergie sexuelle na biso tope. Beaucoup quoi les bébisa ni étoile na yo ya chance kaka parce que oyebi ko se protéger ses périls seulement. Beaucoup tena mutu a fixé au misu. Ni je sentir makila et beti mais mutu ana ze na ngo bolingo te mobali comme yo mais misu na ye njo sentir on dira bendio eloko. Bakoki kwa le bendo chance na mbote. Bakoki bale kabeli yo mbongo basombi yo chance. Mais comment qu'on se protéger? Comment qu'on se défendre? Parce que bakoki bale kei na Carrefour. Au moins na ba Carrefour. Côté nyoso banzela ni jekuta na ka 4 5 na ba coin ya ba avenue. Batsaka ba démon oyo bazwa ka ba gêne, ba destin. Grâce ya ba force du mal. Ba gêne belo ba fanda na ba coin. Ba yevoliaka difficilement. Puis donc makamazali tellement ébélé que tant yeku semble biso difficile mais ezali na ba procédé ya ko détecter que non vinanga ça va pas. Premièrement ba ko détruire yo ba rêve parce que Job dit Nzamba révélaka biso makambu pendant que toza profondément endormi. Pendant que mutu alali
molimo mutu ebimaka. Pendant que molimo mutu ebimaka comme à disposer ezwaka ba message sur vie na yo. Loba nanga bandoto na yo nako loba na yo fitir na yo soki oko échouer tote. Soki longi na butu te, oko longa jamais na moi. Soki nanu bandoto na yo ebongi te, même ata ozali ministre oko suka pauvre. Parce que ezali na loi ya correspondance. Parce que ça monde ya ba rêve, et ça monde spirituel, mutu e primaka sur monde physique. La même chose. Bako détruire yo diaphragme. Diaphragme ezali parti moko psychologique et permetaka mutu a bloquer ba image. Soki ba bomi caméra na yo spirituel. Soki okangaka susu bandoto te, yebaka kibota moko ya surprise bazali ko prépare yo. Na ba étoile d'araignée na ba boulevard. Boulevard ya 30 juin, mais étoile d'araignée e kangi yo oza na kati ya taxi mais ezui moto mususu te. Donc plusieurs signes ba singezalo kanga kango na makolo façon moko impossible de bongo bababaku kolobate komi soit kolobate. Alors il y a 500 codes d'accords pour nous détecter que non, quelque chose ne va pas. Je pense qu'on a été vraiment édifié par la question de tous les maîtres mains. Pour terminer cette émission, j'ai une dernière question. Est-ce que je vais que tu parler un peu de l'auto-guérison parce que tu es bipé zanabatum sous-soupé balobara rosa maladie ou un problème ça sert à rien d'aller voir un pasteur ou bien un révérend roko taper dans la chambre yomo pour prier nzambe pe nzamba ya lieu. Est-ce que auto-guérison est ça possible? Est-ce qu'ils arrivent en réel? Premièrement, il n'a regretté qu'à la émission Yeso si la mende na lobby na nous yelo côté. Donc nazaki kakanaba d'introduction. Peut-être prochainement toko meka un peu ko développer parce que donc na lobby vraiment elo côté. Alors concernant question oyo, premièrement sengeli koyeba ke non mutu azaka mutu te. Menzambe mutu afandaka na kati ya mutu. Énergie égale à esprit. Énergie ebelaka te. Nzamba belaka te. Nzamba kufaka te. Esprit yakufaka te. Énergie yakufaka te. Énergie yese régénéraka. Partie divin wana. Oh babudiste babingo atma. L'esprit souffle nefe choix et fandi na kati ya mutu. Jale zali capable ya ko régénérer ya ko ordonner ba cellule parce que mutu yazaka na plus de 50 000 cellules na corps ceux qui na bo sanité parce que mutu ayebaka tout azate plus de 50 000 cellules ezalaka na corps. Chaque cellule ezalaka intelligence moko. Cellule azali na mayele na ye, azali na molimo na ye, azali na âme na ye, azali na programme na ye. Mutu azalaka ebele mazam moko. Chaque cellule ezali individu moko. Sikoyo ba cellule wana nyonso bazali ko tosa voie centrale. Voie centrale eza conscience na yo. Mais conscience na yo ezali na 3 parties. Eza na conscience oyo nyoso yebi, eza na subconscient nyoso yokoki kobosana, et ezali na super conscience. Super conscience ezali mémoire nzambe na kati ya mémoire a mutu. Alors soki mutu ayebi comment ko aller influencer super conscience na ye, subconscient na ye, pe conscience na ye, ko aller ordonner malamu ba cellule comme courant na kopesa dimanche audio thème nangoyi zali li régénération cellulaire. Comment mutu yakoki a programmer ba cellule pour na provoquer guérison. Déjà kutu ni to sala kango mais façon moko indirect. Mais sengeli mutu ayeba comment je salema comme zali na ba maladi mususu docteur abunda bondi yakoki te. Yazui kaka ki se moko ebiki sakate amatisi yo kaka fois melango yoko bika melango bika motu pa meli pe boye ya biki pasteur
ya sali miracle mais ye moko andimite ke ya sali miracle azui kaka mai abi bomoni yo miracle za oyoke bokende bato yo ba croira ke eloko wana ye kobikisa même Jésus abandaki ko sali la ba c'était mais mutu ye moko a régénérer ba cellule na ye so ki ondimi ke obiki ba cellule no ye kozwa ordre ye bikisi corps. C'est pourquoi Jésus dira est-ce que you les na foi naza na foi et ça le melayo comme bondima na yo Jésus te mutazo ça le miracle mais azali ko ale la musa conscience na yo pour na donner 50 000 cellules dans le corps pour na régénérer partie ezali maladie. Donc possibilité ezali moto ya soto guéri ceux qui a maîtrisé comment diriger les qui donc l'énergie interne et fanda kanali bomuna biso comment respirer. Donc wana vraiment ezali sujet moko ya émission mobimba parce que possibilité ezali ya kolongola maladie na corps na yo tsango na nzete olongoli maladie yo tsango na libanga olongoli maladie yo tsango na nyama babenga ngo exorcisme triangulaire. Jésus asalaki yango alongoli ba démon ya folie atie bango na bangulu ni yalongoli kanda na ye atsango na nzete je kaoki donc yalongoli nzalo ya zalaki nango atie nzala wana na nzete kaoki. Donc possibilité ezali soki moto a maîtriser science ya ba énergie cellulaire ya ko reprogrammer corps mais biso nyoso déjà to yagisaka na façon moko ya indirectement grâce ya ba autosuggestion parce que esingeli kwa le yebaka comment alors yokoki kwa le programmer ba cellule na yo même ba soki yolingi yoza la champion peut-être na boxe karaté oh c'est pas beau domaine boyi test classe cause la champion et sangeli yonde on régénérer ba cellule. L'impossible n'est pas divin mais la divinité habite dans l'homme. Donc l'impossible n'est pas humain mais Dieu dit mon peuple périt par faute de connaissance. Je pense que c'est les derniers, la dernière phrase plutôt, donc, comme mon peuple périt par manque de connaissances. On a vraiment, n'a ce groupe cette année, maître, d'avoir au moins, une émission par mois, essayer un peu de parler d'un sujet qu'on évalue, pénalement parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Quant à moi, je vous dis merci, pour cette disponibilité au PCB sur la émission. D'abord, merci beaucoup. Comme ça, Nako, salam effort parce que, un jour nakofi tu sais lelo bato ebele ba mona kangandoki kimbango pe na ya pok na e bato ebele ba bandaki komoni ndoki tu sais mabe a monde ba reconnaître ka mutu kaka soki ya kufi ba komuka alobaka boy tango yo nazali vivant ezali moment ya koluka koyeba mutu ya zo lobaneni bage bangi sote comme asimbi bagazali satanike comme asimbi nzete yazali satanique peut-être ça grimace mais eloko azali important ya les anines makambo nazali kwali loba. Donc un jour je partirai sans tout dire. Alors comme bino bolingi toali salaka émission nzambe ya protéger biso comme ça toko salaka émission moko chaque mois na sujet moko. Alors pour na batunyo so peut-être yazona problème même ata na répondre difficilement ça la kaka message problème moko mystique yo signa ki pacte na ba force du mal balobi na OK non yoko kufa ceux qui ont dévoilé les secrets quelle que soit place aux ali nzambe makambo nzambe leki kindoki na bondoki na nyonso. Donc yo contacter nga soit tes problèmes moko boye spirituel na famille na bino makambo boye tout spirituel no ça la pacte na sirène soit tes pacte na elima moko boye tout donc que possibilité ezali yo simbaki kisa mbongo to aller bengani satan mbongo no etikali oliango na kimia donc o escroquer satan. Alors numéro ya téléphone ezali 00243 81 611 867 00243 81 611 867 soit 89 64
72 798 89 64 72 798. Facebook Jean-Pierre Manzolo. Merci pour le micro. Ok, merci beaucoup. Je dis merci à celui qui m'a assisté aujourd'hui, donc le réalisateur de cette émission, donc Christian Mbouyi, et je vois aussi les boss, Messi Raf Ngindou, Christelle Betamona, bonne année à toi, Jenny Mangaya, bonne année à toi, sans oublier Jeden Paradis, Madame Pripri, Priska Mangang, on est ensemble, l'honorable Billy Luimba. Je vois aussi directement Trésor garçon cher de Paris, mon oncle Pablo KMB, et sans oublier Bino Touboulon émission. Pour plus de contacts, mon numéro est là. Veuillez nous contacter. Si Boligny sous la question poser mettre dans mission prochainement. Donc mon numéro est là. Yango Nizana bas de l'écran. Veuillez nous contacter. Donc bonne suite de programme sur cette chaîne Congo Promo Télévision. Au revoir. Docteur Jeff Njadi, les d'état, don de Dieu. Bongo te Willie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie. Ah Willie, toka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner au Somba Décodeur Wana. Mbambo pour na kotala babiloko tout ya mboka pour vous aller informer à l'heure. CPLA TV na bandeli CPLA TV Décodeur CPLA TV ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belé bouquet na tout est sur les nyonso ba clip tant aux autres ma bonota. Donc ba information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie za CPLA TV. Awa suite fait ya maladi nyonso yoka mwali solo awa Stéphane papa France solution ezali ngai mama na bino nazaki na pasi na bana la pondité ben somni l'air nyonso hémorroïde bimisa ba pota penzati na liboso biso basi na koyoka na mosoni te pesa maladi elieki nga na kati ebimiti na libanda ti na musopo biso basi kola la pongite mokosa ko soir mais 3 jours kaka na zui bidon kaka moko na melaki ya papa François wana bakiti ya bokoko na zui déjà solution na komi kola la pongi na komi kolia bien nausée sili ko soit pe sili mbala moko donc solution ezali soki mutazo kosa bino bakoko kosa mate yaka soko na pate maladi lokola ngai nazalaki yaka okozwa solution kobika oza ndeko na nga mwasi toye na ye awa po oyo eza ataki ya thrombose totamboli deja mwa mingi ake babisika mosusu azwi mpena lobiko te yango toye na ye awa tomoni ke bapesi ye bakisi tokei ntango tozonga tolingi ke topesa témoignage ya malamu nakomisi nzambe nga nazwa maladi ya mokusa nazwa maladi ya mokusa okisaka tina ne na setima nazotambola natomoli lwanda mobimba bana bebisi mbongo na mimba za kongo eloko moko te nazongi liso lwanda sekokozonga nazongi lwanda naye okutana na papa force tokanga batetima yango tetima oyo napesi eza kopesa ngai yango ekolosinga yango nakumisinza mpoza nzambe kanisa papa Alphonse kani pesa maringuya okonika mariye na ebakisa mana likolo centre traditionnel naturel Docteur Alfonso 100% naturel. E o segredo das folhas